La télévision à Zaliawa. C'est un cousin, on a parlé avec lui. C'est-à-dire, ils ne sont pas encore arrivés au niveau où ça nourrit l'homme. Le théâtre nourrit l'homme. Il y a un biso awa. D'abord, il y a une poto pour la vulgarisation de la culture. Vulgarisation de la culture, c'est ce que je fais. Mundele ayebake, nambo kawana. Donc, théâtre ezali, musique ezali. Donc, je préfère que dans salle spectacle devant 10 mindele, que dans salle devant 10 Congolais. Non. Vulgarisation et la culture, ça doit se faire à partir d'ici. Parce que l'artiste a ça produit. Il y a le roi Ndengo Memi, Fumbo Yenango Awa. Ceux qui fumbo ango, car Congolais m'talia kango, n'angolais, Fumbo sali succès morote. Et ça produit exporté. Tant que il faut que les consommateurs base à la battue ya awa. Yo y a la musique na yo awa. Au bêti devant 2000 Congolais. Mais au salut vulgarisation à culture na yo te pas mundele kutaza na yete. Akoye bande ni ke yo za na culture. Biso to ya pona bongo. Tant to meki to moni ke simbi. Vulgarisation ya culture na ngai na yaki pona bongo na moni ke simbi. Loko lezo simba. Na bino siko pe na kanisa côté na biso mais tout ça forte le oso to sangani ba koko to ba petit kimbatseke balia ba to balia ba petit ngadios et puis ça moto makasi ah moi ta moi suka parce que vraiment tozozo peta moi mingi au sepelisa pe ba Jacques Makutu ba Richard na Cork et puis ba musuba zolando ba salon Firenze petit Jean Vedav abeta moi li solo na ye wana ndenge zala kala bamuna pena ba talent eza vie ba talent eza kaka vie temps ezala petit ngai ba solo ango eza nango ebele bazila kaka ba Firenze oh nyoso tangi wana pena do ba star na kati ya Ireland na yebiango Marco ba Marco Coupa ba Marco Coupa Marco atrisha comme moi na ngai donc Marco on a lukisaye bon Sami Pro merci mingi ninge ozali ko soit temps ebele pour na souci ya koloba ya kolanda donc parce que l'occasion ça la soma ben na mboko suivi ya artiste ezati na tikalanga na commenter ngo mukepo omoni artiste par exemple ya bamboka musu ba camerounais banani tout ça au moment il y a un suivi ba journaliste ma balandaka mais nga ça fait 10 ans naza professionnel na Hollande na jouer na ba grande salle je n'ai jamais vu un journaliste congolais à Hollanda atala progrès na ngai il y a pas de suivi bon para na moni déjà que ma maison est bien na vara les petits na ngai yo nzamba opambola yo suivi il faut salaka yango no so mona kelo kwa suivi ezate moyen ba progrès à artiste ezate ko dia zo marino akena na festival na Cardiff est-ce que ba lobby yango ngai na ça partout na Hollande na betaka partout na ba gang na communauté flamande nyonso na joaka mais boyebi yango te ozo comprendre na représentaka Congo partout mais suivi ezate boyeba yango te donc na pesika ka ba congolais nyonso mbote biso to bosani binote to na ba projet bien boko sepela bon pour na pays bo sala ndenge na yebisi bino ke bo voter programme oza bien oza positif ko ko sala biso bien vous comprendre bon peine appétit na nga bilili dans l'ombre encore je me répète félicitations continuez musala na yo petit faye bake ata mipanza kwange dimine na mboka ça elo moti so to voter mutabie mipanza kwange ko mata volume Vedav telaka to lembi ba to obi tango akala pio di to da mango te ba petit la